topesi bino mbote bino bozuli bakwa kolanda biso partout bokolanda biso à travers le monde topesi bino penza matondi mingi mokolo lelo toyebi mingi eloko penza ememi biso na makolo ya mosali na Nzambe papa pasteur Denis Lesi ezali mayele kaki penza lobi po ete bakobama mingi mabanga na ngambo ya église babete église nde bango ba signé bati mokolo to po ete Rosar akoka kozala lokola candidat na en tête ya seni na yango tokosola penza na papa Denis Lesi akopesa so makanisi na ye par rapport à maye ekoleka na mboka papa Boni. Madame maman. Okay. Boni santé. Non ça va. Okay. D'abord papa yambo tokota penza mama na masolo na biso tokoninga o mekana de kopesa biso comment église eza Boni, est-ce que l'église fonctionne toujours jusqu'aujourd'hui? Oui, archezo fonctionner comme tout dans le confinement. Yango to vandi mais l'église est bien santé qui to peso ça musana. OK. Ndolengeli je crois que aux alaka tout temps na ba nouvelle ezo koleka na mboka to moni début janvier mabanga mingi babambi na basala Nzambe ko badana première ripe ko koma tina bandal to moni lenge nini ba makambo esalami ebele tant que serviteur de Dieu. Est-ce que Nzamba lobela ki bino avant yambo makambo ba phénomène to moni pona ko lutanga penzate? Est-ce que Nzamba la kisaki bino avant par rapport à situation o nso eli bino basala Nzambe? Oui, ngana monaki na annonçango 7 mois avant na RTNC. Na lobaki que maladie moins ko ya koleka sida. Image eza la puis na sala ki on a RTNC ba kata ko émission. Na lobaki mboka eza dirigé par 4 présidents. Président Félix FCC Fayulu Vérité des Unes Nanzambi. Or président na lobaki yango il y a 7 mois lelo. 7 mois na plateau à télévision et ça là que na lobby troublement au côté na Congo il faut batouana basangana ba eko sala pe coalition basali eza malamu po bana mboka bazala ensemble po te ba koka okamba biso mboka mais na lobby que hypocrisie eko za na kati ya bato eko risquer tangisa biso makila na mboko et to kota na période mon sombre pendant que na likanisi ya Nzambe période oyo ezabi période ya nkembo oyo Congo il faut vivre gloire nango ti nde tozokende mais malheureusement ba politiciens ba comprendre te ba politique ba comprendre te qu'on doit être ensemble même s'il y a des divergences ata batu bozo yo kanate na ma point de vue mususu mais bazali na capacité ya kotia ba divergence pembeni ko sala ba concession pote oyo alingi ote boto sala boye po na peuple oyo bango baloba ke bazo tala biso mais bazo ke la biso mawate peuple yango tozo senga makambo yo sa malelo Nzamba lakaki yango kuna tango dio tunanga mutuno meske mboko ekozala muindo to eza polele ngana zo mona ke mboko ya polele mais biso nde basali na Nzambe biso na ba politiki tozali ko bundana po etole tozala munoko moko mais tozo sona pona d'intérêt personnel il faut totika d'intérêt personnel parce que lelo babuki église babuki bandako marche eza autorisé kotambola eza malamu pona omona ke na me content eloko be mutu nyosa na droit nango mais problème ezali ne kobuka biloko ya bato tant babuki église a soni ngan avec NRC to telemeli yango avec beaucoup d'énergie que population baza ya biso l'église est sacrée basimba ke église te parce que tant yo sima église malédiction ekote na mboka po président pesi mboka na mboka Nzambe comment to pesa mboka na mboka Nzambe et que bato yango population yango akomi ko buka sous église. Mais papa na kato malobate mais loko ni ko sala est-ce que église na Congo zoko ma fragilisé bat baza sku na respect autorité respect à temple les respect zate na auto lobango mikolo na zo lobana basana na Nzambe to comme intègre politicien comme intègre basana na Nzambe to banga Nzambe poto zo respect wana ozomona parce que tant ba kebe élection comme bat mususu ba moni ki intérêt na bango bat mususu ba bimité o ba votaki par exemple Rosar. Mais ceux qui sont d'accord, parlement entérimé, ceux qui sont d'accord, il faut pas zonga lisolo. Et c'est ça problème pour nous zonga ko vendre ensemble, ba confesseur de zongi susu, ceux qui vont voter d'accord. Ceux qui habiter to pour na boye to sala boye. Il y a les kamba ko vendre, il y a les kamba ko. Est-ce que qui participant à vote wana? Bon, tous les représentants mongo déjà za kati bisu pe tozo pesa pour pendant 2 ans représentants sonika futa za yona, adare ko loba. Akenda ko tala yende amoni ke na minute oyo a voter tel pour andimi yango ke yemta ababa vota bango 6 ba voter nani pona nini
pour Rossard pour Rossard atikala candidat unique bango nyonso bazaki éliminé et comme na suka deux candidats muso balobo baluba baza mboka moko na président est-ce que kozala mboka mona président bako voter été bon banani ba créer ba critère wana ezali bandeko bazako diriger confession religieuse za catholique na protestant alors catholique na protestant batuna bango bazalaki éligible té par rapport na ba critère alors batika ki ba démissionner ba kozongisa ye na sima ta bazongisa na sima bité muto so longwaki déjà la course okozonga te o ba o baza baluba baza région moko na président place mais to mona mulunda azai katange président azai pe katange pourquoi ba éliminer bango alors ba yo permettre sikoyo nani akoma candidat unique ba voter 6 sur 8 ba protestant ba voter était na ba catholique ba kaka voter sili ba ke ko sala ba déclaration que Rossard aza il y a eu de corruption ou quoi que ce soit, substitution à corruption et qu'il y a nanga, on ne peut pas le voter. D'accord. Est-ce qu'on fait le vote pour l'intégrité ou on fait le vote parce qu'il y a l'appartenance? Moutouma aza pembeni, aza na parti boito aza boui. Or, tout yebi que na seni, batunyo s'il faut pas la naître. C'est normal. Tous en démocratie, il faut pas marcher. Mais botika l'église parce que ce qui église est quoi il est à ce moment-là. L'église est réveillée sur le pessiment d'ordre. C'est comme ça qu'il y a danger. Parce que ma guerre. Mais il y a un solo parce que nous tous toi la battu belé. Toi na battu les catholiques, les protestants, toi la battu belé. Mais tous oboya pour kimia ezana mboka. Pour ceux qui a lelo to bito pesa ba mot d'ordre za mabe makas. Et à mabe parce que to bimalwa ba fourmi. Mais toi mécontent. Qu'on touche pas l'église. To sengi pendant mon konzamboka na premier ministre gouvernement, na parlement partout. Biso toko futa masumuté pour biso toujours défendre nzambe na mboka oyo sans nzambe na mboka mboka tele matin président yemoka yebi secret na yango apesa mboka na mboka nzambe mais pas tika nzambe a diriger église ce que commis siko bata respect l'église soute mais c'est fini alors marche ba pekisité net général Soni ba boukier deux fois ba futa payete mais mbalo il faut ba futa ngo parce que moni pas si pour église wala été les mandeng ezana to banani ba ko futa l'état ko futa ko l'état ko futa soka futité biso toza mécontent to ko matie pas président to ko matina gouvernement pour il faut to réclamer il faut ba zongisa église wala ezala pezonga sikana ba nyongo etikalaki ba ko sisango pour na minute na ba place e bukalaki te ba ko zwaka responsabilité nango po na minute eza message biso tozo lancer ezaka soni ka futa te eza message ceux qui bataba mécontent qui a voté qui tel bon ba kene na dialogue et c'est likabango esili ba kene na dialogue ba ozonga susu kuna pour ba discuter est-ce qu'il y a possibilité ou il n'y a pas possibilité ba ko solo la toi ba na tata mo maman mo to amboka moko mais bandeko bazo marcher ceux qui siko o bozo lukeza guerre na kati ya mboka ezate que passer toi ba sel na nzambe nous pouvons pas réclamer non on doit réclamer et ceux qui continuent bongo ils a bien été ozomona eloko nini bazo sala siko eza provocation au lieu qu'on marcher d'accord bon marcher na bino calmement bozongi na bino muta kolobelo rate ba ko accuser pasteur Soninda a signé qui pourquoi ba buki catholique té pourquoi ba buki ba protestant té parce que bango ba yaki pe na candidat tant ba votaka o ya liboso ala est-ce ba buka ba église té donc et l'autre toujours senga tozali pour kaka Rossard te parce que Rossard pas zalaté mais le problème c'est que mutuna a droit à s'exprimer ce qu'a voté avec Soni a voté Rossard et là ba conviction na et là ba conviction à leader Aza Mokonzi église réveil il peut trouver que le type là il est intégré il est ceci il est cela il vote congolais amonaka mbongo congolais bosiko banane yango ba ocha o ba kotia na azala pe muti DPST azala pe muti ya lamuka te azala muti église catholique te azala muti église monte awutaka likolo aya c'est ça le problème et c'est à cause d'une appartenance te donc mutu nyonso ba kotia ata ba tie ba ko corrompre pe ba ko pe intimider mais le problème toujours luka les hommes intégrés qui appartient ou à IDPS ou appartenir à quelque chose mais ce gars vraiment intégré. Et ça problème tout le long l'esprit a ba parti pris l'esprit a ba division ce qui peut la bouille bon on rentre dans le consensus tous on a sous qu'est-ce qu'on va faire ça va voter les sous tout dit mieux ça va voter te ba tout d'accord mais allez prenez plus le dialogue parce que mbongo ko fout église à Soni wana et fout banda ko ebukam ba famille ekufi on va les dédommager mais mbongo on est uta sur le gouvernement ba fout ngoni au moins Soni ka fout déjà a yebi eloko le kanaki na kati
ozomona catholique a contesté kaka catholique a contesté kaka pourquoi bana mutu na bango moko oyo azalaki na seni a contesté kaka ba élection ti lelo est-ce que mutu a solo azalaka na catholique to na protestant non mutu nyonso akoki kokoma pe mokonzi na mboko tout le monde a le droit et puis aza mu Congo bande na biso ba Congo ba na problème ba Congo ba problème te ba soyeli ba diriger ba tout va diriger mon Congo soka diriger ça ma géopolitique au moins que tozo blessé pe bande na biso ba Congo c'est pas bon donc ezala argument nini bango mazoboya que mutu ana zadi argument parce que azali na nanga est-ce que za nanga veut dire que za démon moi je crois que on peut rentrer sur la table au lieu batu ba kufana nzela c'est la muka pe lisusu ba ko marcher ba ko marcher mais eza problème te mais problème ezali bolingi nani po ba candidat ba yaki wana bazaki éliminé bolingi nani et puis nani yango bino bolingi azala netre neto yebi Congo nani yango aza musantu 3 fois 5 lokola bakanza batia yewana. Donc, c'est compliqué. Donc, nous sommes obligés, Yakoyo Kanaka toujours, s'il y a un problème, tout vanda. Et ça, c'est important. Les dialogues et la paix, la réconciliation, c'est l'élément le plus important dans Mboka. Tout marché, c'est un problème. Mais bateau, bateau, koufar. N'est pas un problème. Va perdre, oui. Au prix de quoi? Or, on peut parler, on dialogue et puis on dégage une solution. Donc, moi, je crois que et là qu'on coûte à Malone na et bandi banaka ka soupçon déjà ba bandi de attaque bandi ya banakala mais banani ba voter qui na kata critère qui était à la présidence c'était le cardinal Ambongo avec l'adjoint le président des CC mais pourquoi ba éliminer qui était pourquoi ba tigeti comme un candidat unique donc moi je crois que les lots bazotina batunanzela ba monika ndenge ezali. Ils vont faire quoi? Tant qu'on s'est à réagir, ils vont répondre que non, biso toza ba combattant. C'est quoi bazo funda banane? Au moins ce que comme au fond dans pourtant ba lobaki très bien tant ba wuti na salle ba lobi que vous allez suivre les conséquences de ce qui va suivre après. Mais Tolanda qui angot. Tolanda ango na messe au cardinal la salle qui Tolanda ango, Tolanda ibiloko to alobaki. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va arriver après? C'est quoi? Nous envoyons le peuple dans la rue, mais envoyer le peuple dans la rue, est-ce que vous ne voyez pas qu'on va perdre? On va perdre. On a perdu aujourd'hui des familles, on a perdu des policiers. Est-ce que c'est vraiment ce que nous cherchons à cause d'un siège de CENI? Non. On pouvait aller ensemble, on dialogue et puis c'est bon, on dégage une solution. Le Parlement a entériné. Bon, le moment maintenant, l'ordonnance n'est pas encore signée. Allez dialoguer. Bon, tu n'as pas raison ni ni à ce qu'on doit faire, c'est de rectifier le système de la CENI. Les réformes de la CENI. La personne peut être là, mais on lui met des garde-fous à comme en Zambété. Il faut pas que garde-fous pour comme en Zambété. Le président CENI n'a pas pu tout y bangoter. N'a pas pu bangoter. Parce que le système est bien organisé. Alors, tout ça, il y a débit, il y a apprentissage, il y a démocratie. Bon, on doit accepter certaines erreurs pour que tout avance. Mais maintenant, comme tout le monde doute, il faut maintenant mettre, pas les individus, mettre les garde-fous dans le système électoral. Tout. Et quand on a le garde-fou, maintenant, le président de CENI n'est plus Dieu. Le contrôle est bien placé. Mais garde-fou, c'est... quand même n'a pas confiance dans le président. Oui, c'est-à-dire en mettant des lois équilibrées. Pour que so se garantir. Dans le bureau de vote, ça va résultat, témoin, résultat, donné à partir du bureau, après, on peut la capacité à calculer, nani va voter. C'est-à-dire comptage, on a un système parce que tant on va voter. Dépouillement, il faut parti, bateau, et puis le gouvernement va foutre un peu parti politique. Parce que le parti politique, il va foutre en haut. Il va foutre en campagne. Et nous sommes une démocratie, il faut que le gouvernement aussi soutienne les partis. Pour que les témoins pour se débrouiller dans le monde. Au moins, loi est l'homme le plus fort qui sera là. Pour que témoin. Au moins, l'église catholique est soutenue par la Rome, est soutenue par le gouvernement. Faut que le bateau kende. L'État peut s'arranger avantage belé. Avantage sur l'église de réveil. Et on a bien payé. Parce que l'église de réveil n'est pas soutenue. Bon catholique a l'ingambongo te, protestant a l'ingambongo te.
biso so offrande ezalaka biso so dîme ezalaka yo moni église moko eboyi dîme wana na offrande po tondima biso nyonso mabonzi ezalaka biso nyonso banda catholique protestant musulman kimbangisi biso tout kimbangisi tout toloba to yebi ntintiene ezalaka kuna bo sikoyo yo yebisanga sikoyo église nini eboyaka mbongo na yesu aboya mbongo te biso koboya mbongo mais basoutenir biso ndenge mpe baosoutenir baprotestant ndenge mpe baosoutenir baconfession mosusu église erewe eza naissance congolaise na kimbangisi ce sont deux églises congolaises faut basoutenir yango et ça nous voulons que batia bagarde-fou au lieu de kende na makila garde-fou. Est-ce qu'on peut pas se regarder en face et puis parler? Hein? On peut se regarder en face. Pourquoi tu dégages guité? Parce qu'il n'y a pas de vrai dialogue entre les confessions religieuses. Mais le dialogue peut être que ça la on a l'époque à président Kabila. Dialogue autour le boy Isaiah Omar Kouanate. Net confession basa 6. Oui confession. Et bah 20 litres. Bah sololi avant que ndeko to luka boy boy mais to tika ba sentiment. Ozomona catholique déjà c'est ba bimisa candidate. Abe maluma lozaina. Candidat catholique. Bon. Bah oui, ambalo frère de la société civile. Bon, mais société civile n'est biso. Biso église tout ça. Oh, société civile n'est. Bon, tout ça biso église toi société civile. Mais loi est pessi qui va confession de va voter. Société civile on a pas banana biso. Ah ce côté tout bimisa sunan. Ba pesa comme moko yo amela mbondo soka kobika. Ba pesa ka komo moko ayibaka te atetaka nguba te asalaka ta eloko te abin ntango azalaki na bureau moko ali ata un franc te ba bimisa biso komba mutu wana na Congo ngamu da liboso na koya kosakola ye Yesu aloba c'est lui qui n'a pas péché qui jette la pierre et c'est bato wana baza na Congo eza ba pasteur kuna na covid banani ba ogérer ba pasteur te nani azo gérer kuna. Mais le président de l'église catholique, Ambongo Moutazo dirigé Kakuna. Et il va passer, il va gérer Mbongo, il y a Covid. C'est là celui qui a la carte, il va président de des années. Et là, catholique, là, protestant. Mon colonie, nous colonie, c'est la base de ma colonie, l'église de réveil, puis la président, il y a Séni. C'est pas méga ibiso. Après ça, confiance, une église catholique et église catholique. Makamamboka bakelaka na protestant bakutana pe na ba protestant musupe basala bango makambo te na ba catholique pe yo so moni le oui confession là so mona président ke qu'il était na musulman oso mona ke qu'il était pas ba réveil oso mona bazaka so ba comme na besoin aller réveil yakao le président actuel alors qu'il y a une église de réveil oh une église pentecôtiste ça réveil était Laurent Dalo c'est un pentecôtiste. Wana la borne, bana la borne. Et c'est la borne dans l'église de réveil. Il y a pas pentecôtiste. Ba wuti n'est pas ba protestant. Yo so moni président que à qui n'était pas ba musulman. Ton armée du salut. Ton avilo mutu swana. Maman na bagise lo mutu zo pianga kan. Mobutu pourquoi bazo pesa akoma héroté. Héros Kasavubu, Ebo Numumba, héros Papa Wemba, héros Papa Tala Papa Wemba comme héros. Bon, Mobutu a tonga va parler du peuple bastard. Likamo mususu injustice musu yangwana. Biso to bota mai pa Mobutu. Tata na biso yewa. Siko tata ngomba na avana na Maroc to zelaka ete. Papa Etienne a kufi ba ye ba honorer. Mais tata te ka ta ozo le Etienne o mona nani. Mobutu. Ba ma pasa. Bo moko aye, moko atikali. Il faut qu'on honore Mobutu. Moi, je suis des pasteurs qui parlent la vérité. Hein. Il y a à 32 ans au pouvoir, ma BP, c'est qui mingi. Ah, ma BP, c'est la présidente président Kabila, ma BP, c'est quitté. Et puis à Mouzé, ma BP, c'est quitté. Maman, tant que nous vivons sur cette terre des hommes, il y a toujours le mal quelque part. Il y a le bien et le mal. Prenons le bien que Mobutu a fait. Babouka Kassi, pont maréchal, Babouka parler du peuple, Babouka parler de la nation, Babouka, Babilo, stade de Marty, total la soupe de sous stade à bien. Mais il a fait des choses. Il a gardé le pays en paix pendant des années. Attends, il choisit l'économie. Maintenant, il y a une économie. Attends, il faut que bien mais papa, mbongo za yena nzela. Awa mbongo za rasus. Pour mon mbongo, il faut j'ai na 40 jours pause, attends moi $1000, j'ai na 40 jours, 1600 yo sanzo te bimi. Hein? Il y a des erreurs toujours à chaque personne. Il y a des plus mutuazana nani awa tozo mona Félix nani. L'état de droit, ne place tozo mona. Surtout que côté musu mona pe ke lo rezate. Donc tout le va vérité maman. Mon bout il faut pas reconnaître.
Papa Wemba salani. À part musique, à quel autre que musique, il a mis sur le monde entier. D'accord, il y a un autre reconnaître. Mais, boye salini. Musicien mon côté tout le monde a sali studio moi mon na. Musicien mon père tongeli biso biloka wati. Tout le monde a té logo monté. Bon le bas que papa m'a alaxé ba to ko latat. Bon, siko mais là comme héros. Bon Mobutu. Il faut réhabiliter Mobutu comme ba reconnaître yé ndenge moko bati Lumumba Keko bati batioso bati ayepe. Nzamba aloba na ngana 12 schémas na pesaka na période de papa Kabila pardon Kabila non le jeune Zikaka aloba na schéma wana dernier élément ya schéma c'est le retour du corps de Mobutu et loko mutsozo mona bisto de connecter et loko wana ko reconnaître batuté faut reconnaître le président Mobutu mama loko na bêtise c'était que les gens se fâchent ou pas azape président ya mboko tous les hommes Lumumba héros nani Kasavubu héros bakatuma mwaki professeur rebelle bakoba héros na papa Wemba mama ta yo moko kene na sependa Mobutu asala eloko te Mobutu asala eloko te asaka mabe je crois que il faut pas réfléchir sur point là les eloko na obeta setenango et pour en conclure que maman habité sur ça mutona mususu. Oui, donc. D'abord, papa, pourquoi mon collègue Congo est de plus en plus divisé? Tout le monde a tribalisme, mais au battre record. Moutou Katanga a gouverné na bandu. Moutou Abandu n'a comme gouverné na Katanga. Mais c'est ça qui a cassé le tribalisme. Moutou Aba Congo a dirigé Katanga. Moutou Katanga a dirigé Équateur. Moutou Équateur a dirigé Kivu. Pourquoi Mobutu a fait ça? C'est pour le tribalisme. C'est vrai. Même Jésus a dit 12 apôtres, 10 à Galilée, ça dit c'est bien. Mais Bazaki Bato Nzambe solo. Quand il y a au travail dans l'économie, il faut avoir la compétence, il faut avoir la capacité à rebondir. Et ça il faut moutouna mériter. Et puis il y a la capacité, il y a l'intégrité à Moussala. Donc tribalisme est côté partout dans l'église. Tribalisme. C'est pas une façon de diviser le Congo. Mais oui. Kasi babilo kango bazo luka yango nati. Mboko nga na conseiller na président azongi sa suba to zongi sa système ba gouverner que ba gouverner na ou ba nomanga bango ou bien ba salandi parce que système oyo ya gouverner ou dans école na ye ba musu baza ben compétent ba ko sala lote. Ba musu ezali kaka zui groupe moi batu asali ba favoritisme. Alors il faut sikoyo to zongi sa esprit ya bonzambe to zala ini. Congolais nyonso azala ini azala ba Congo azala mutu ya Équateur tozala eloko moko nde mutu azolo ba papa bo moko ekolo bo moko do biso so tozala bo moko ero wana gouverneur azo kende mboka mususu bako voter ata gouverneur mususu na Katanga azala mutu candidat azala mutu ya partout on peut modifier ba loi il faut pas pesa biso za ba loi ya bongo donc il faut que les pays les gens maman d'abord biso ba kangi biso l'église. Il ne faut pas faire l'église l'église pour l'alimentation. Il faut que l'église milongo. L'église peut être distance ou en appel. Tu dois salir marcher. Tant que tu papa Kabou ya lobini. Habite mon équipe, maman live, kenai ko sala fête kuna na inauguration. Biso pe église peut to sengi pe siko yo pe ba fongola biso l'église. Po bino bo sayi marche. O pe ba zo sa marche. O pe ba sayi ba fête. Biso pe to sengi église pe zonga. Église des zonga parce que ndé biso toza boy to vivre dans église. Alors ceux qui koufi ba on ba kanisa pe biso te et c'est bazo tina biso ata ma offrande. To moi dim eloko. Ba ba pasteur mi ba sali ba kamba MPSA o sambeli bo sambeli na ba MPC zo simba te bandima en colère. Mudana ndaka o sala te o pese MPSA ndé. Mama, ba pe ba tout. Akena su musala te. Ate karate. O senge pesa la TV va passer pe botika pe ata passe yango mama pesa la pesi là po bandimi balempi donc mama bazongi sa biso ka l'église ole ba bouge la biso yango to zonga to se retrouver pour to comme énervé et so to comme énervé mbore tambola te so to say grève muta osambela mbore grève va passer zani lo sambo ya te pendant un mois mais ba to ba covid
Maman, bureau kutu bo okende mais soki passé babi to sambela te. Begizi yo babi prier te to tiki maman ba dege ko sa manamboko na ba viol école ko tout en apo ba prière et zo sa matin. Mais biso to sali grefté mais bazo ki sa biso église pe batika ko simba ba temple. Les catholiques, les temples protestants, les qui mangissent, on ne touche pas. Et quand on ne touche pas, marchez bien. Nous, on soutient. Voilà, donc... Mais est-ce que papa Yamboto qui est vraiment pour nous mais est-ce que Ezali permis à un serviteur de Dieu à côté de la politique? Bon, ce qu'a bien mis ensemble, mais ngai, oh bakota déjà la moni il faut théâtre. Pour le monde dans les monde mususu. Mais bon, bambos mayo, on a bazar ministre, à pasteur. Bambogalo bazaki à la maison civile et pas président, à pasteur. Donc, il y a des gens qui sont appelés, mais pour ça la politique, il faut que nous banganzamba sol. Mais bibliquement, c'est permis. Bon, Daniel Bazalagit, c'est permis, comme aussi conviction d'être dans la conviction. On a proposé au poste mort. On a mbongo maman, on a tonga l'église. Là on a mbongo on a nyon, ce comme ils a payé na biso na tongi na bo fenila na l'église et puis na somi ba bise na pesi ba don ya ba bola ba étudier ba ta mwana ngo après na ke boloko. Donc parce que la monnaie longa na osala te. Otame ko na vanda na ngai. Parce que so na ke na lobi vérité na osala ngo. Po mbongo pe ya mboka. Papa tiseke da bisa mbongo ya mboka. Siko to sande. D'accord, voilà, to comme na suka mais papa to ko ninga penza ya mboto kabana ina ko ningo répondre à motuna na biso zala sincère. Lelo to moni évêque Pascal Mukuna na makala. Ba misusu ba koloba il faut ba condamner 20 ans pour na viol pe menace de mort. Et tant que bino église pourquoi bo sanganité pour beaucoup ko soutenir Mosala Nzambe. Tout c'est la résultat non. Tout c'est la résultat et puis ma justice c'est très compliqué. Ma justice est compliqué na ndeni. Biso ko to senga ki atia direct pour tout le monde. Erreur ya sali fala ndima direct pour permettre to yeba lokuta et il y a batunyo so to peto ba vérité mais ce que au monde des caméras muta une idée ya procès ce que ya yé tozo mona procès ngote tozo yeba te zo kende wapi alors benga ka ebozwa quand même temps bon avec pas ma prison biso ba champion de prison ngana kota ba prison ebele bato ba mona ka ya ndolo ala ngana kota ba prison ba GLM na kota ba makala na kota ba prison makasi ou batiranga ba maya moto bani donc on a blessé de guerre na ebi mangamona très bien donc na côté là on a ndenga mabete ndenge bato bazo interpréter mangamote ya ba secret politique musu to lo baté mais ce que je suis en train de dire place à ça on les a bien été ozomona yango ozomona politique pour la biso bassin na Nzambe ils a trop dangereux pour bato là ba supporter biso te mangama politique même ndenge na zabwe ba komo sanga ba plan na ba passer mususu ba sangani na batusu ba luka sika ba tindela pe mwasi pour ba kanganga na mangama mwasi wana mongazi kona mayele belé mayele belé mama o mayele ngana nango na na temps na pété mais bazo salanga ba plan ba passer lisusu ba salanga plan bino na bino nde bazo ko sala bino bongo to bomana ndeni ngata on a kende prison ils a passer continue à kende prison ils a passer donc déjà na po ba boma il faut ka ba yele o tu auras comme ennemi les gens de ta propre maison donc elonga na zoloba président nani avec Mukuna comme tout le monde qui procédé peuple moyen to kota likamang bien exacté parce que côté mususu au politique côté mususu au mwasi wana fundi bon ce que to yeba vérité ngondeni ce que makambo pe ya justice ba commenter ngote so commenter trop et a obalukela bon to tiki justice ya Congo état de droit ça musa nango so ka za innocent ba obimisa ye so ki azali coupable bon ngana kenda prison ba condamna nga 10 ans après na ke ba kitenga na deuxième degré nga on a libandati batali kete mango eza gauche droite bima na bimite ne na za donc bako condamné payé pe na deuxième degré pas bimi comme pe bako bimisa épée donc vérité conviction à juge et ça musala pe le sang mon abiso eko sungaye mais je crois que épée ça leçon la bassin dans Nzambe belé que on n'attaque pas trop les hommes politiques au bazar en fonction au bazate il faut que généraliser musala ndé lo qu'on appelle ça qui conseil il faut toujours ko généraliser combat ko individualiser en côté pour ko sali yango ba ko mona ke comme ya mutu moko ba blessé ba tubo bazali ba fou du roi ba ko salope mabe ba ko salo mabe ba ko kango bomaki nyama ba ko kango teka yinda ko ba boma yo oyibaki so soit à 1000 francs so ba bi o ke de prison o ke de prison donc il faut to comme président to se soutenir au lieu bo salanga ba plan ya mabende bozo kanela nga wana donc moi na yebi nanga déjà ba se ba bengi nga na yebi yango donc
muto bato bino botinda na ba okoma pété ponga mona naza de akeba keba donc nzambe akoka kopambola bato bazo sala biso ba plan mabe wana je crois que nzambe akotia loboko na epa avec Mukuna to benga kaye mois yambaka te peut-être ba botuli téléphone na prison. Un mot par rapport avec Pascal Mukuna mais également on a bana nzambe so bazui libako kolanda biso. Bon Pascal Mukuna to prier pour na nzambe ya osala. Quel que soit ce que Dieu décidera, il restera toujours notre évêque et notre frère. Mais Nzamba Rosala Azara Makasi, Dieu y a Sambela Abikisa Batuebele, à Ozalanae. Pour le peuple, au marché, ils ont bien. Mais tout boukate. Ils ont droit à Kotamola. Mais nous prenons en tant que président dynamique de la paix, nous avons vraiment paix et réconcilier Zala. Dialogue, nous avons besoin de nous vendre de la sous 2 mois, non. C'est-à-dire, la confession, la solo là, les sous et puis la politique, ils allaient cacher dans FCC, c'est tout, il n'y a pas autre chose. Le Mouga va pouvoir être, on va solo là, et puis on va solo là, on va dégager consensus en tout. Et là, les solo exactés. Toi, mboka eza biso nyonso. Mais qu'on casse l'église, c'est pas bon. Ça tire la malédiction au pays. Et puis, tu as vraiment le gouvernement. Dans mon mboka, il faut pas dédommager. Surtout l'église, parce qu'ils ont bien été. Nous, on est mécontents. Côté Anapenda, nous soutenons l'évêque général Sonika Fouta, l'NRC, moi-même personnellement, tout en acceptant la loi de la liberté au pays, que ça va marcher dans Bango, mais je prône plus le dialogue. Pour solution que en intimidation, ton en marche, c'est Dieu qui élève quelqu'un. Ceux qui nous ont malobi mutuana ozala. Ceux qui ont bien ozala. Là on nous a volonté en zambete yokoya. Mais ceux qui pesaient la manipulation, et aussi m'a pété, mutuana peut à réussir pété. Donc tout le monde a pas esprit à mécontentement. Tout le temps congolais en dit maramututi, y a pas mabé. Mais il faut ermonto tia compétence liboso l'intégrité. Bah ça en zambé tout changer. Tout changer, tout comment intégrer pour te les lots au monde et l'autre tout le bateau mata. Catholique quand il parle, les gens écoutent. Et les protestants, les gens écoutent. Donc, élément, il faut écouter en église des réveils. Et ça, tous ensemble, il faut tout comme ensemble pour tout réunir une force. Donc, moi, je crois que merci pour l'opportunité au Pessinga. Zambé au milieu du village. Toujours prophète des nations. Et merci pour ya point de vue. Papa. Un grand merci à vous au Bokolanda à travers le monde, les abonnés de Congo Impact News, mais également on a Simo Petolo Iswa à Londres parce que Azaki au courant que tu solo na papa Denis Lessi abaki pese langa papa Mbote na comme Simbote. Merci. Et puis mes condoléances na bateau va perdre bateau na ba police oyo to militaire mongo azoka ki to akufi. Condoléances et puis toi Saki condoléances et puis on est ensemble mais il y a des conséquences à la démocratie. Il faut que biloko msusu il faut toye bango izara bongo bato ba ndekopé ba buki ba siège na bango nous encourageons tous ces gens donc question sikoyo toye bandeni à correctifier batir et je crois que toujours son lobby mabe mutu mo azokima pota na mutema limbisa. Pour l'imbici, de papa lobby, tokutana na bino prochainement. Un grand merci à tonton Pati, topesi bino penza matondi mingi po bozaka toujours on a bon mekapso na motema na bino, tokutana na bino prochainement. Bye.